affaire Davina Apwa, arrestation pe ya comédienne na biso na kombo ya Davina Apwa, oyo bengaka mingi Apwalisation, mama millionnaire. La famille, makambo ezali. Bokota la famille, boya ebele, bobenda baninga, boya koyoka awa toye kolala kolamukaka boye na arrestation ya mwana na biso leki na biso ya bato. Tantine internationale ya bato bande konanga kande boyebi Davina Apwa arrestation. Asali nini, aibaki ya nani, azwaki ya nani, akotelaki wapi, mobala bato nani Davina azui. Boyoka makambo. La famille, soki ezambala liboso kande tokendaka nango, veuillez vous abonner aussi massivement. Tango bozo sabonaka bongo, batu na biso ya YouTube, s'il vous plaît, bo klikaka pe na ngonga ya notification. Batu na biso ya TikTok, s'il vous plaît kande tokende nango, tielanga na stati na yo ekosala malamu. Voilà. Lelo toyeba ndeko nanga na dossier ya Davina Apwa, toyebi Davina Apwa aza moko ya ba comédienne ya mboka na biso. Davina Apwa aza moko ya ba comédienne oyo penza asalaka effort na ye ya makasi pona kopesa le meilleur d'elle. Ajwaka penza kitoko, amikotisaka penza na mozindo ya ba rôle o bapesaka ye. Likolo nango Davina Apwa azalaka mwasi moko ya barando te. Batu mosusu bakoya koyebisanga o mama etwali no kosi. Davina Apwa azalaki suka na sila. Eza ba dossier na bango. Mais bino moko boyaki komona na suka apesaki sila courage pour na spectacle na ye. Justement pour vous dire que Davina Apwa azalaka mwasi moko ya barando te. Mais alingaka toujours koya kopesa vrai version na ye, to koya ko éclaircir dossier moko oyo bato bazoko sela ye, ezalaka bongo. Toye kolala, toye kolamuka, namoni ka ba photo, namoni ba video. Davina Apwa bakangi nzambe. Nga moko na vandi na lobi nzambe na lola mwana mwasi oyo. Asimbi ya nani, azui ya nani, mobala batu nani abimi na ye, eza nini abomi nani. La famille. Boyoka elisolo. Davina Apwa kandenge zalaka azalaki na camarade na ya bomwana. Toyebi ke mutu nyonso azalaka toujours na camarade. Ata soki tolobaka ke non ami ya lelo ennemi ya lobi, mais mutu nyonso azalaka toujours na camarade na ye o basololaka o babetaka lisolo. Davina Apwa azalaki na camarade na ye pire copine na ye. Babando tanga depuis na humanité. Ti baye kokoma na université basilisi bakelasi bazaka ba camarades bino moko boyebi soki muto asilisi université mwasi nyonso abandaka deja ko s'apprêter pona libala bakomi koluka na bango mibali bazoya te mibala sérieux jour mosusu balamki kana tongo balobi comme to ko tambola na biso to lukaka mibali ekozala malamu to kota na biso ata na restaurant to lia baye kokota pe na restaurant babandi kolia. Tango bakomi kolia la famille ezalaki nzoka na 3 mibali o bavandaki na sima. Bavandi bazo tala bango jusqu'à ce que mibali yango bayaki kozwa courage ya koya ko aborder bango. Bakepa ya Davina basololi, bakepa ya camarade na ye pe basololi. Baye kosala échange ya ba numéro ba téléphone. Tango baye kosala échange, mutu na mutu asimbi nzela na ye. Tango baye kokende na échange déjà basalaki ya ba téléphone bino moko boyebi ka mobali soki alingi mwasi akobandaka ko bengaka mwasi. C'est ainsi que mibali wana bakomaki ko benga bango, kokomela bango. Allez, deuxième rendez-vous. Na deuxième rendez-vous na bango baye kokende na ndako ya mibali, nzoka mibali wana bango nyonso mibale bazalaki bandeko. Alors, tango baye kokota na ndako ya famille, bakuti ndako moko kitoko, ndako moko munene. Mbala moko camarade, copine ya Davina Apwa atelemi alobi, moyena kenda ta ko se soulager ezate. Ndende kona bango moko cousin na bango azalaki kuna, nda alobi tika kasi na la kisayo place nini ko kiko kende. Ake kuna mbala moko cousin akomi ko betela la fille masolo alobi oyebi chérie na yo aza na ye fils adoptif ba adoptaki ye aza mwana ndaku te mwana ndaku aza nde mobali ya camarade na yo donc ba bien nyonso ozo mona ekozala nde
ya mobali ya camarade na yo. Mais mobali na yo akotikala kozwa eloko te po ba adoptaki ye. Camarade tango ayoki ka bongo motema pasi. Aye kozonga silisi makambo nyonso, nzoka jalousie kandenge jalousie bandaka malembe ekoti ye. Tango basilisi visite na bango, baye kozonga. Na kozonga après 2 jours ya pamba. Chéri na bango aye kobengisa bango alobi eske moya ezali boya. Tango baye kokende, nzoka chéri ya Davina asomelaki ye mutuka. Alingaki a surprendre. Sko Davina pe amemaki camarade na ye. Bakendaka te bakomi. Ale, chéri ya Davina aye kopesa ye fongola mutuka, lobi na lingi lisusu komona yo komataka moto te. Mutuka ya sika. Tala Davina kosepela. Zoka camarade na ye atikala na ye kosepela te. Baye kozonga. Ne camarade na ye ki motema mabe ekomi kokota ye malembe. Jusqu'à ce que akendaki kosenga munduki. Bapesa ye munduki akende koboma chéri na ye. Asala nini aya kokosela Davina apwa makambo. Et c'est sûr abomi chéri na ye. A utilizaki aibaki contact ya Davina apwa. La famille. Liselo o esalinga pasi na motema. Ake koboma mobala bato. Ake koboma chéri na ye. Makambo nyonso ake kokosela nani? Davina. Nde histoire o bayaki kokangela Davina. Donc Davina baye kokanga ye. Na makambo oyo ye aitikala kosala te mutu nani asala camarade na ye. Bane kolanga na obetela bino lisolo bino pe bokende ko livrer nga na parquet te s'il vous plaît. Kande to obeta lisolo en tout cas bolimbisi pona bande ko nyonso o na betisi libaku na yebi ke boza ebele o bosepela kabakanga Davina. Histoire nazo beta famille libota toujours na bandi bozolanda film na bisio Pulsion incontrôlable. Ne film to tala. Donc histoire oyo eza histoire oyo ezoleka na film na biso Pulsion incontrôlable. Nani muto akomaki poutine de l'écriture. La famille. Boyebi ke Kenny Kenny a komi penza meilleur. Façon azomi pesa. La famille. Toyebaki ke na famille libota soki batieli biso Linda, batieli biso Davina, Maria Longondo. Bino moko déjà bo sentir que non awe ko beba. Awe ko bo mona Kenny ndenge azomata. Non, nakomi ko banga. Poutine de l'écriture, yango ba idée yango zwaka ngo wapi? Akoya oyebisanga le Saint-Esprit maman étoiline. Bino bongo na biso. Saint-Esprit ozo sala makambo ma belle vie, Bakomaka bongo ata yo moko. Na badate ozo bima kilikili. Yaya. Soki ozalaka famille libota te, c'est le moment changer kota na famille libota, Soki nano pesa molimo na yo to pesa vi na yo epa ya nzambe te, c'est le moment pesa molimo na yo epa ya nzambe. Po batu o bakokende na lola eza famille libota. Na ozo yebisa bino na obetela bino lisolo. Linda, yo pe na zo yela yo. Yo penza Linda Cotes eza nini na mibali lelo kotisi mobali olobi kuna. Suko éducation ya Joyce ozomona ngo te yaya. Davina. Donc Linda tiba okanga Davina bongo yo oza wapi? Moyen oya ko sauver copine na yo eza te. Mutu na yo keli mawa eza vraiment Junior na mawa. Junior penza epesi mawa ya makasi. Na otala kaka jour vérité yango kobima na poisa. Façon Kenny akolelaka. Façon ekoindela ekobebela Kenny. Yango nga kaka nazo zela. Kenny okomi moteme. Yango motema ozo yango wapi? Yango motema penza makasi boyo Kenny okomi kozo yango wapi? Yaya. Est-ce que bavandaka boye na baninga? Bavandaka penza boye na batu. Na se ya mokili okoki kovanda boye. Tika biso to vanda. S'il te plaît Kenny. Tika ba mitema minene boye. Ezo inde zo beba.
Film na biso bandeko nanga tokoti déjà na 9e épisode. Soki nano tala kite bandaka na ebandeli pour que comprendre sujet oyo comprendre film na biso. Film moko ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi. Gers biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gers biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka nde batekaka kalite chez Gersom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numero na biso yango wana oza na besoin ya mutuka oza na besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gers biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gers biashara Tokos Gers biashara c'est la qualité Gers biashara bisika masolo ya kitoko dossier pe affaire Davina Apwa arrestation pe ya comédienne na biso na kombo ya Davina Apwa oyo tobengaka mingi apwalisation mama millionnaire la famille makambo ezali bokota la famille boya ebele bobenda baninga boya koyoka awa toye kolala kolamuka ka boye na arrestation ya mwana na biso leki na biso ya bato tantine internationale ya bato bandeko nanga kande boyebi Davina Apwa arrestation asali nini ayibaki ya nani azwaki ya nani akotelaki wapi mobala bato nani Davina azwi boyoka makambo la famille soki ezambala liboso kande tokendaka nango veuillez vous abonner aussi massivement tango bozo sabonaka bongo bato na biso ya YouTube s'il vous plaît boklikaka pe na ngonga ya notification bato na biso ya TikTok s'il vous plaît kande tokende nango tielanga na stati na yo ekosala malamu voilà lelo toyeba ndeko nanga na dossier ya Davina Apwa toyebi Davina Apwa aza moko ya ba comédienne ya mboka na biso Davina Apwa aza moko ya ba comédienne oyo penza asalaka effort na ye ya makasi pona kopesa le meilleur d'elle ajwaka penza kitoko amikotisaka penza na mozindo ya ba rôle oyo bapesaka ye likolo nango Davina Apwa azalaka mwasi moko ya barando te bato mosusu bakoya koyebisanga mama Etoiline Okosi Davina Apwa azalaki suka na sila eza ba dossier na bango mais bino moko boyaki komona na suka apesaki sila courage pour na spectacle na ye justement pour vous dire que Davina Apwa azalaka mwasi moko ya barando te mais alingaka toujours koya kopesa vrai version na ye to koya ko éclaircir dossier moko oyo bato bazokosela ye ezalaka bongo toye kolala toye kolamuka namoni ka ba photo namoni ba video Davina Apwa bakangi nzambe nga moko na vandi na lobi nzambe na lola mwana mwasi oyo asimbi ya nani azwi ya nani mobala batu nani abimi na ye eza nini abomi nani la famille boyoka elisolo Davina Apwa ka ndenge ezalaka azalaki na camarade na ya bomwana toyebi ke mutu nyonso azalaka toujours na camarade ata soki tolobaka ke non ami ya lelo ennemi ya lobi mais mutu nyonso azalaka toujours na camarade na ye oyo basololaka oyo babetaka lisolo Davina Apwa azalaki na camarade na ye pire copine na ye babanda otanga depuis na humanité ti baye kokoma na université basilisi bakelasi
bazaka ba camarades bino moko boyebi soki muto asilisi université mwasi nyonso abandaka déjà ko s'apprêter pour na libala bakomi koluka na bango mibali bazoya te mibala sérieux jour mosusu balamuki kaka na ntongo balobi comme touti kotambola na biso toolukaka mibali ekozala malamu tokota na biso ata na restaurant tolia baye kokota pe na restaurant babandi kolia ntango bakomi kolia la famille ezalaki nzoka na 3 mibali oyo bavandaki na nsima bavandi bazotalatala bango jusqu'à ce que mibali yango bayaki kozwa courage ya koya koaborde bango bakie epai ya Davina basololi bakie epai ya kamaradi na ye mpe basololi baye kosala échange ya banimero ya batelefone ntango baye kosala échange mutu na mutu asimbi nzela na ye ntango baye kokende na échange déjà basalaki ya batelefone bino moko boyebi ka mobali soki alingi mwasi akobandaka kobengaka mwasi c'est ainsi que mibali wana bakomaki kobenga bango kokomela bango allez deuxième rendez-vous na deuxième rendez-vous na bango baye kokende na ndako ya mibali nzoka mibali wana bango nyonso mibale bazalaki bandeko alors ntango baye kokota na ndako ya famille bakuti ndako moko ya kitoko ndako moko ya munene mbala moko camarade copine ya Davina apwa atelemi alobi moyena kenda ta ko se soulager eza te ndendeko na bango moko cousin na bango azalaki kuna nde alobi tika kasi nalakisa yo place nini okoki kokende ake kuna mbala moko cousin akomi kobetela la fille masolo alobi oyebi chéri na yo aza na ye fils adoptif baadoptaki ye aza mwana ndaku te mwana ndaku aza nde mobali ya kamaradi na yo donc babien nyonso oyo ozomona ekozala nde ya mobali ya kamaradi na yo mais mobali na yo akotikala kozwa eloko te mpo baadoptaki ye kamaradi ntango ayoki ka bongo motema pasi aye kozonga silisi makambo nyonso nzoka jalousie ka ndenge jalousie bandaka malembe ekoti ye ntango basilisi visite na bango baye kozonga na kozonga après 2 jours ya pamba chéri na bango aye kobengisa bango alobi eske moya ezali boya ntango baye kokende nzoka chéri ya Davina asomelaki ye mutuka alingaki a surprendre siko Davina pe amemaki camarade na ye bakendaka te bakomi ale chéri ya Davina aye kopesa ye fongola mutuka lobi nalingi lisusu komona yo komataka moto te mutuka ya sika tala Davina kosepela nzoka camarade na ye atikala na ye kosepela te baye kozonga ne camarade na ye ki motema mabe ekomi kokota ye malembe jusqu'à ce que akendaki kosenga munduki bapesa ye munduki akende koboma chéri na ye asala nini aya kokosela Davina apwa makambo et c'est sûr abomi chéri na ye aitilizaki aibaki contact ya Davina apwa la famille liselo o esalinga pasi na motema ake koboma mobala bato ake koboma chéri na ye makambo nyonso ake kokosela nani Davina nde histoire o bayaki kokangela Davina donc Davina baye kokanga ye na makambo oyo ye aitikala kosala te mutu nani asala camarade na ye bandeko na nga na obetela bino lisolo bino pe bokende kolivre nga na parquet te s'il vous plaît kande tobeta lisolo en tout cas bolimbisi mpona bandeko nyonso oyo nabetisi libaku nayebi ke boza ebele oyo bosepelaka bakanga Davina histoire nazobeta famille libota toujours na bandi bozolanda filme na biso Pulsion incontrôlable nde film totala donc histoire oyo eza histoire oyo ezoleka na film na biso Pulsion incontrôlable nani muto akomaki Poutine de l'écriture la famille boyebi ke Kenny akomi penza meilleur façon azomi pesa la famille toyebaki ke na famille libota soki batieli biso Linda batieli biso Davina Maria Longondo bino moko déjà bo sentir que non awe kobeba awe ko bo mona Kenny ndenge azomata non nakomi kobanga
Poutine de l'écriture, yango ba idée yango zwa kango wapi. Akoya oyebisanga le Saint-Esprit maman étoiline. Bino bongo na biso. Hein? Saint-Esprit ozo sala makambo ma belle vie, hein? Bakomaka bongo ata yo moko. Na badate oyo ezobima kilikili. Yaya. Soki ozalaka famille libota te, c'est le moment changer kota na famille libota, hein? Soki nano pesa molimo na yo to pesa vi na yo pa ya nzambe te, c'est le moment pesa molimo na yo pa ya nzambe. Po batu o bakokende na lola eza famille libota. Na ozo yebisa bino na obetela bino lisolo. Linda, yo pe na zo yela yo. Hein? Yo penza Linda Cots. Eza nini na mibali lelo kotisi mobali olobi kuna. Suko éducation ya Joyce ozo mona ngote yaya. Davina. Donc Linda tiba okanga Davina bongo yo oza wapi. Moyen oya ko sauver copine na yo ezate. Mutu na yo keli mawa eza vraiment Junior na mawa. Junior penza epesi mawa ya makasi. Na otala kaka jour vérité yango ko bima na poisa. Façon Kenny akolelaka. Façon ekoindela ekobebela Kenny. Yango nga kaka na zo zela. Kenny okomi moteme. Yango motema ozo yango wapi? Yango motema penza makasi boyo Kenny okomi kozo yango wapi? Yaya. Est-ce que bavandaka boye na baninga? Bavandaka penza boye na batu. Hein? Na se ya mokili okoki kovanda boye. Tika biso to vanda. S'il te plaît Kenny. Tika ba mitema minene boye. Ezo inde zo beba. Film na biso bandeko nanga tokoti déjà na 9e épisode. Soki nano tala kite bandaka na ebandeli pour que comprendre sujet oyo comprendre film na biso. Film moko ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité hein kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi hein numéro na biso yango wana ozana besoin ya mutuka ozana besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko